Mbote bandeko Afrosuki, na video oyo nazo lakisa ndenge nini nasalaka trim oyo tobengaka en anglais. Eza juste kokata basonge ya suki. Eza vraiment important kokata basonge ya suki parce que soki songe ya suki eza ya kobeba e kobebisa pe suki nyonso. Alors basonge ya suki eza partie le plus vieux. Donc tant que ezo kola côté nyonso eza sika ezo pusana. Donc côté partir basonge eza basuki ya kala. Yango wana ezalaka facile pour suki katana. Ezalaka ba partie oyo. Alors pona ko éviter ba casse ezalaka pe mieux ya kokataka basonge au moins 2 fois par an. Donc na éviter ceux qui salent déjà combien de temps ndeko na biso oyo akati basonge te, mais soki oza na opportunité ya kokata basonge na yo sala yango. Nayebi ke eza mwa pasi mpona koyeba ntango ya kokata basonge ya suki. Parfois bozomituna bon na oyeba ndenge nini soki basonge nango eza besoin ke nakata yango. Eza na basigne ebele okoki koremarke na suki na yo. Par exemple soki suki ntango ozobenda suki boye ezokata na yango moko mingi eza ke basonge ya suki ekomi déjà faible. Donc ça veut dire que ekokata basuki na yo ya bien. Faut ka kokata basonge yango. Mosusu pe okoremarke na suki soki otali suki na yo bien okomona ekatani na se wana. C'est comme si eza na ba ligne. Donc ba ligne wana ezo risquer que ekata singa suki en 2 parties. Wana epe eza mabe parce que eko bebisa basuki na yo. Donc soki bandi okata na en 2 parties wana ekosala que ekata na ti na se awa après oko perdre suki na yo ya bien. Signe mosusu okoki koremarke eza soki basonge ya suki na yo awa ekomi sec makasi. Ozo remarke ata soki ozo hydrater suki mais awa eza kaka sec. Ndeti oyo aye sikoyo ezomonana sec. Et puis pe soki osimbi yango eza sec makasi. Et puis soki osimbi awa ozo remarke différence makasi entre les deux. Donc oyo aye eza problème eza sec, eza kokauka. Donc yango wana moni ke foka kokata basonge. Alors to banda sikoyo kokata basonge okoki osala ngo différent. Okoki ozwa kaka suki boye ozwi ciseau okati, mais nga na préférera boye te. Donc nakolakisa bino ndenge nga moko nasalaka na suki na nga yango na mpe nga na osala na suki na ye. Voilà, sikoyo tosilisi kokata basonge ya suki. Bozomona ndenge suki na ekomi ata bozo remarke eza lisusu na basonge wana te. Et puis soki osimbi suki ozomona eza lisusu sec te.
Voilà. Ah, tu peux ça avec la style marque pour bien dans propre. Je dois up, Puff. Tout ça que tu as besoin pour peigner en côté. Madame ceux qui a fait en wana que ben de nos carboy parce que ça peine ceux qui est belé tout c'est les carboy.